Lutendele ezalaki au deuxième ville, il y a Léopoldville. Léopoldville est à l'époque coloniale, ezui Bandundu, ezui Congo central et ezui Kinshasa, il y a Léopoldville. Mais administrateur général à l'époque, Monsieur Van de Broek, Abanda Kovanda. Mai, Bossana, Wenze, Bossana, mais quand l'État awa ezati, ça passe pas mal. Tolele la bakoni. Non. Mesdames et messieurs, chers internautes de la chaîne YouTube et Abisso Podcast, en tout cas un grand merci à vous, internautes Abisso, ainsi que téléspectateurs, téléspectatrices. Il y a chaîne Molinga Makasi, Abisso Podcast, Nerlo Banabinoga, Tozaba Kongomani, chaîne Zayanga, il y a yo, Abisso Panso, et Banamboka, et puis partout dans le monde, c'est quand Nengizala, quant à moi, votre âme, la serviteur Watakin Vakat, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414, na Sima Caméra. Je suis avec José Mouna Tchang, on a bien regardé la liste en Zambie. En tout cas, un grand merci à vous pour cette belle image. Voilà, Internet, Canel Banabino, Tokota, partout, to l'Axarabino, vraiment, Makamboka, réseau, les Gabongo, et Awana, Mokanabiso Congo, Kota, Rabomona, Bongo, Tokena, Bongo, Congo central, Tokota, Bongo, Banunu, Karaneng Zalara. Et maintenant, les autres, Zokota Bongo Lutendele, donc Zokota Bongo Lutendele, et puis place on Awa. Naza bongo non loin na Mbudi naza musika te na Mbudi et place na Telemi et zabongo babenga ngo route Lutendele babenga ngo route Lutendele et puis nzela ngo boko pa poussière makasi parce que tu appelles elanga et nzela ngo ba sala ngo ekoti mabongo tina mitende nzela auto sali ba place na Telemi bazo sala ngo ekoti mabongo tina mitendi et en tout cas beaucoup continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker ba j'aime na mino surtout et na si ma caméra donc je suis balancer moi caméra et wana ba zabongo arrêt Mbudi donc arrêt Mbudi et alors à la prochaine toko yali sous pour que tout ça la bino bongo découverte ya Mbudi mais les autres qui ne bongo plus précise na Lutendele donc toko na Lutendele ndela ba bino kaka TVZ radio te ba bongo na Lutendele kuna est-ce que ezala ba école kitoko ezala ba hôpital kitoko est-ce que bazana mai bazana courant ba via pe kaka nenge batagi ya kitambo bazalaka ya ma campagne bazalaka ya banda banjili masina partout là alors to kota sikone ba mnoka TVZ radio te to sala bongo na ba imoka o bazakuna na Lutendele vous appena malami merci au sushi ça merci o ezabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te moi misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te moi misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokita matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otembeza temoi misala emonani linga kolobeza te touti mosika esensel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otembeza temoi misala emonani linga kolobeza te touti mosika esensel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otembeza temoi misala emonani linga kolobeza te touti mosika esensel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, et voilà, quand on est à Bino, donc toujours côte à peine l'utendele, et si tu côté déjà na kati, tu as bien na kati à l'utendele, donc musique vraiment, donc tu quittes bon la mboudi, et mboute sub moto et côté si biso kati, et si tu commis à quand on est à Bino, côté toujours qu'on s'abonner. Et qu'on partage, qu'on like et qu'on s'appelle malam mingi. Voilà, tout ça a na kati à l'utende ni à l'obéna no kaka avec Watakin 24 lions de la presse congolaise. Alors mingi vraiment toujours sur la bongo na moko ya ba notable donc ya ba notable ya quartier l'utende les a j'ai bongo na commune na Mongafula. Alors mingi ndé ko betela biso bina masolo. Est-ce que na l'utende les awa tout ça na ba école na l'utende les a tout ça na ba hôpital. L'utendele awa ba nzela ezali l'utendele courant ezali est-ce que ma ezali donc né le manabino kaka TV za radio té toujours lisu likolo ya lisu to sur la bongona moko ya ba notable ya l'utendele Shija bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. OK, merci beaucoup bonne santé. Santé très bien dengo commune à l'utendele to yambio. OK, merci beaucoup à la CP vraiment la gentillesse nabino boyambi biso pena kitoko makasi ota la caméra et on s'est présenté d'abord aux appena malam na ba o bazola na biso. Merci, comment nanga Alain Mbolongo Elias, naza président yaba notable à l'utendele. OK. Na bandi na continue à l'utendele parce que kotonga depuis 1994. Et imaginez qu'en 1994, awa tozo mona ezaki zamba. Voilà. Donc na bandi tonga na 1995, ti lelo et puis na 2012 na kotaki. OK. Merci beaucoup papa. Ndenge tu lo ba keno ba place nyonso ba ezara bongo ba pierre. Est-ce que vous koyeba ndako ya liboso nini batonga a parce que ezaka zamba. Ndako nini pena liboso batonga a na l'utendele. Merci. D'abord il faut voir na roloba moi historique ya l'utendele pambo ebango. Voilà. L'utendele à l'époque coloniale. Ezaki deuxième district à Léopoldville, Oyo Moutou Liboso, monsieur Van de Broek. Azaki administrateur à Léopoldville. Antiboyebi Léopoldville. Yé Azalaki a Tongi Soko Longo parce que tu as un quartier Mafuta. Soko ke Olongo Moudi, ou ke tout drondo Sokende Komata. Au Leki Saint-Maurice, au Matimo Alikolo, place na c'est-à-dire place à Sombaka, na ba autochtone ba coutumier à l'époque. Donc na Pessinano, ezaki deuxième district à Léopoldville. Et puis na Katiwana ezali o babengaka na katia historique kaka ya mboka parce que ba congolais ba ebi mingi te ba retenir bien. 1921. Boyebi bien grand prophète ya mboko yo Tata Simon Kimbangu avec respect aux Zolwa parce que Awezali est tombé site ya Kimbangiste. Yene à l'époque ba belge ba kangiye. Tango aki koloba mambo tout ba kangiye ba boakie na bendengalema. Boye bendengalema na Chani Metal. OK. Parce que prison à l'époque ezaki na Saint-Léopold, boyebi Saint-Léopold eza na côté Angalema wana. Ezaki kuna bakobenga Camp Lazare. Ezaki bato maboma à l'époque, bakanga ekuna. Batie na tono, basude ba boakie siko na chantier wana. A tepi. Donc bon comprendre, bon télévision regarde. A tepi. Aya kobima siko awa na l'utendele na faculté. Ba comprendre te mutu ba soudé na tono abimi. Voilà le premier point en 1921. Au Tata Simon Kimbangu Sali, miracle wana l'utendele. Deuxième au place Batwa Tongi, monsieur Henri Becquet, le colonel Henri Becquet. Il a construit première construction à Liboso. Ils ont armée d'Issali, nanti boleki kuna. Na 1937, déjà armée d'Issali bâtie. Voilà, on a le bano battu Yambo à Liboso à l'utendele. Bon, parti au Ezaki l'utendele en réalité, Ezaki foire, hein, bako benga ngolo. Ah, bako benga ngo ngazi. Ngazi ndeni. Ngazi bon. Ezambila ngazi. OK. Bango ba umbu, bakolo mabele, bako benga secteur toza wa ngazi. Siko l'utendele ezaki na côté à foire.
quartier foire eza moi likolo ko bokende kuna bon libango va s'appelle que awa pe ba bengango lutendele parce que ezaki à l'époque ba ko bengango nzila bantaba nzila bantaba c'est-à-dire nzela ya bataba oui oui ozola na bien hein? Oui, oui. Donc ou tambudi tiko le ba ko bengango nzila bantaba donc voilà au moins déjà explication na visibino donc lutendele en soi en réalité depuis ba colon bazalaki ezaki deuxième district à Léopoldville. Au monsieur administrateur général, monsieur Van der Broek, azaki na activité na ye. Au moins ni breaking. Bako beta ba terre cuite. Mais awa pe ba terre cuite ezaki. Soko moni poste, grande poste, ba tongango na mabele donc ba briko ya cuite et ya ko utande lutendela. Même magasin kitambo. Donc voilà, au moins introduction, on a bandi pour comprendre que l'utende les alliés et leur mot pam. Mais tout y a dans ce qu'on a mozindo. Naranisi mututo atangi boyebi Henry John Rowland a botami le 28 janvier 1841. Obakobenga ye Staley. On l'a dit bien. A Koufi en 1904. Yende mutu apesaki makanisi na Léopold II. Oyo yomoko yebi Léopold II azaki nani pona biso. Kolo Congo à l'époque. Yende mutu apesi makanisi. Que non, pona to découvrir Congo parce que mutu babengi Léopold II akoluka mabele za fertile akolona ba caoutchouc, c'est-à-dire ba EVA. Kolona ba caoutchouc ma mboto. Alors, comme à l'époque, Mouto Echouaki, le grand portugais a échoué à Soukakuna, il y a pessi makantina Léopold II que Batonga Zela, route carrossable à Mako. Batongi Zela Outina Vivi, na Matadi na Congo central. Na 1879-1881. Zela on est sali 2 ans. Batongi yango na matadi bimi et yeko bima sikoyo awa na nzela na biso ya lutendele. Donc voilà, lutendele les ana ba valeur au masekite. Ba bimisi pendant 16 ans ba missionnaire missionnaire ba colon bazaki koleka kaka na Staley parce que Staley alinga kutana kokongaliema o kaka mongalema au parti président république avant daka wana yaki mboka ya kokongaliema Staley nda alekaki donc première route du Congo créée en 1879 1881 oyo mutu asalango ezalaki Henry Staley. Donc à l'écart la première route du Congo yango to yebisaka ba intellectuel ba to belé balingi ba kosa histoire ya Congo pona ni foko bana na première route ezao na katikate parce que pour na ko découvrir centre ya Kinshasa ba lekaki nde na lutendela. Donc voilà pourquoi lutende les alliés place oyo pesaki déjà elengi ba kolon ba mona ngo ba autochtone ba mona. Voilà dans la historique on a émission installé. Et puis en plus le colonel Henri Becquet a construit l'armée du salut en 1937. En 1937 déjà Henri Becquet a construit au Babengi l'armée du salut. Armée du salut, oui. OK? Et en 1879, donc 1880 ans, Henri Staley a permis na Ngombi. On l'a dit bien. Déjà, ba coutumier à Ancien, ba découvrir déjà au Babengi à venir. Mais tango toyo koma histoire est changée. Voilà maintenant to koma na histoire pourquoi awa ba abandonner ngo ba yeba kité que ezali premier route du Congo. Président Kasavubu na pouvoir na zozwa. Akanisa kité ko ça la première route du Congo. Mobutu na pouvoir. A Kanisite ça la première route du Congo 32 ans. Kabila le père 3 ans, il faut comprendre. Et Kabila Obabengi Joseph Asali 18 ans je crois 20 ans. Au moins soit qui m'a kanisa au sala nzela wana. Ba détourner mbongo ya 21 000 $, 21 millions et 10 000 $. Ba détourner ngo parce que azwa qui m'a kanisa ba sala nzela e bimana na mbudi et yabo elanda parce que tout ça kotia makelele mingi. Hélas, tant au président Félix Aye courant ezala quitté comme courant ezate
nzela pe ezalaki te difficulté ya mai bino ozomona ke na 21e siècle toza deuxième na monde nalobi bien deuxième et puis cinquième na monde neloko babengi mai mais lutende leza pembeni ya fleuve parce que lutende lezali pe frontière na Brazzaville mais ndenge ni lutende lezwa mai te bato baza kovivre on dirait que antiquité tala babidon tala babidon tala difficulté ya mai tala babidon est-ce que c'est possible na mboka na biso banganga mayele bazate bino bolobi to na richesse ya liboso za mai mais ndenge nini awa na lutendele bato bazo souffrir mai ezate bazo mela mai ya libulu et puis mai ya bapo avec des maladies hydriques oyo moko yebi au moins difficulté ya mai mai ezate dans lutende to ba awa donc lutendela wa pompe ezate ba forage c'est vrai forage oui bato batie ba forage ozomona bazokende mais bato bako vivre kana mai ya mabulu plus na mai ya o ba source ba mai pe ba source bato bazomokota ekomiko kima bato parce que ba construction ekomi voilà difficulté à liboso vie à moto l'eau c'est la vie mais pourquoi gouvernement zana mbongo ebele azokanisa te Kin Ouest obiso to vanda awa Kin Ouest ok Kin Ouest place histoire pe ya mboka première route du Congo babengo route des caravanes ou de la civilisation installé à l'équipe pendant 16 ans ba kolomba leke ba bimi po bakuta na kokongaliema na mongaliema mais ndenge ni mai ezala te développement ezala te et plus grave encore richesse ya awa eza ba moellon ba kayas ba sable noir ba terre noire ba exploiter ba kayas ba exploiter ba moellon ba ke ko tonga même na poto tant na gi na Bruxelles na moni ba ebisi ba bide parce que toko lukaka quoi ko découvrir histoire na musée Tavernon mais tala kaka mabanga okoko kute uti kinsuka awa ba moellon ba kolomba memango mais awa ba négligent mais na koloba grâce parce que beaucoup mon ami Kanda to ko tia gouvernement président Nabiso Félix pression ya ma sécurité to yebise que ou soit à côté à courant à bon sens là te biso peut to voter mais faut que la vérité to tia pression courant ngo Shanghai électrique biso ba notable ga tant que président ba notable to vandi ba bengi pe biso to chauffer ministre ya o babengi ya énergie to chauffer ministre infrastructure o babengi Gizaro o yazaliawa ba mama ba sali marche voilà ba mama lutende to bengi bango to sali marche le 25 mars 2022 ba tamboli bona boy ba lali donc nazo so ba tumbi ba pine na mbude zaki grave mais Dieu merci nzamba pambola nzambe pa pambola Félix na gouvernement parce que tomoni courant na miso nzela pe bazo sala 63 km rocade de l'ouest à l'est nzela ba sala na route comme na oni rocade on va bien rocade c'est-à-dire route de Lutendele donc de l'ouest côté Tozawa et bimi mitendi okomona soboke mitendi ti ekobima na aéroport Angel donc voilà déjà na 145 territoires vraiment entre nous, jalousie, faut qu'on mette le président Félix Maboko. Nzamba pambolaï. Parce que batuako kanisaka. Tant qu'on ça va démarche, to bandi ba démarche ya courant ya mai, tant on a continué en 2013. 2014, na ko kuta vide aweza kaka ndaku nanga buteza. Donc je sais balancer ndaku nango ezali na somengo na 1994. Tant na uti France. Na tonyango ezanda kwa kala et Oumel de 94 awa vie ezalaki te. Awa vie ezalaki te. Bandako ezalaki te. Na olakisa bino pe na photo. Mais lelo esengo que Congolais na ba moyen na muke azotonga pona ko développer lutendele. Bato ba développer lutendele yo ezali kaka ba Congolais basalaka na gouvernement te. Na ba moyen na bango de bord amoni que azala locataire te yango nde bazo tonga bazo développer lutendele mais to pesi kaka gouvernement merci na président Félix pour na courant bino moni Shanghai électrique parce que tozalaki parmi le 32e poche noire ya monga fula mobimba le dernier
mais pression na biso na nti boko mona mikanda na olaksa bino pression toketi na Sénat toke na présidence toke pe na primature à l'époque premier ministre Malukonde toke pe na gouverneur totie bango pression. Dieu merci pour na courant pour na nzela il faut continuer parce que awa ba sauter ba place mosusu lutende les amunene donc lutende ngolo bani de Moudi bako be ngombe lutendele ti esuki na au revoir Kinshasa sadina côté ngudi abaka kuna wana nde babe ngo lutendele mais ba côté mususu courant oyo e kotina noté il faut président afungola miso parce que bato bako tia ba courant bandi ko senga ko monnayer faut to la vérité ko monnayer pour bâtir lobo il faut penser en bon or na programme ya gouvernement au président signé na Shanghai électrique ezali que courant oyo et couvrir ba poche noire s'il vous plaît ba poche noire parce que poche noire ngolo bani et si qu'on a nos courant et monanate depuis l'utende le botama ezwa courant pour la toute première fois mais neni ni courant et souka kaka côté obiso tozali na ambassadeur courant ezate quartier eza munene na ambassadeur quartier eza munene courant ezate na Nyombi quartier munene courant ezate Saint-Maurice courant quartier eza munene courant ezate na foire na ngombi ti ndenge stale akende tiona pourquoi courant bakoki ko tia partout donc to ba courant ezaka na quartier mafuta kaka mafuta awa et puis na quartier mafuta ba sauter ba venu pour na mutema mabe ya nini batu bazo senga mbongo omona ba venu mususu courant ezali ezate alors tozo senga na bino ba panzi sango ndenge batu ba congolais ba olanda biso bayebisa bakonzi neto lobi bakonzi bafungola miso musala bazo sala bien mais ba détourner baza ebelé voilà pour na courant yanzela to moni e bandaki neza mitendi ezongi ti net na minito na Tsabuka déjà ba panzi de tozo zelati ebima ba indemniser bato baki Hollande mona mambudi wana bato batonga na basala nzela. Maintenant, évolution aux hommes ndeni évolution zokende très bien, mais regret zali école de l'État naloba école l'État na biba privé te école privé binombo yebi net bazo profiter quartier zawa bueno mais école ya l'État ezate hôpital ya l'État ezate ah na mbudi awa na lutendele en général donc bandi na maya boy ti o matiti au revoir Kinshasa école ya l'État ezate gratuité aux andeni hôpital à l'État ezate université à l'État ezate zandu a munene zandu marché parce que to senga basala zandu parce que batu bazé bela ba déplacer ba lobi ba sango na cimetière à Kintsuka place au moniso au commune à pompage ozoko mata place cimetière à Kintsuka alors biso to komona bien que basala zandu a munene pe ba isike zali awa secteur cimetière à nécropole. Au lieu que batba kendara mingi na Kine Est, pourquoi pas que ça la cimetière mais espace c'est belé de bosala cimetière ya munene basala awa mais cimetière ngo basenga ba congolais $1250 na libulu mutu aza vivant bo aza na incapacité à kosomba eteni ya $1000 siko mutu akufi bozo senga libulu $1500 gouvernement chef de l'état talango toza riche mais ba congolais bazo bénéficier na richesse na bango te lutende les na richesse ba moelon ba kayas biloko ebelewa bana lutende le bazo zo pe musala te pourquoi voilà eloko yo tokoloba difficulté en général on appelle Sibino Yangoan. Ok, merci là. Tu as toujours un présent notable. Mais papa, yo gagné, tout le monde courant côté Ivani Pena, c'est parce que présent notable bazar, on battait pour courant déjà. Dans le quartier, monsieur Ezate, dans le quartier Mafuta, il y a quelques avenirs où il va sauter, mais à un moment, il va sauter parce que présent notable bazaraka. Eza le lenganate. Ezate pona biso toza pona peuple nga na umeli minga quartier zalaki na vite na ibisi binonga mutu aliboso kotonga tango tosalaki démarche tosalaki te pona mafuta tosalaki démarche pona lutendele en général mais soko ke place courant MT oyeye na cabine oyo na sekuna ba sauter bato na pourquoi na ba veni mususu beza na lobika na mafuta ba sauter na côté à ACK venu ACK
ba sauter pe na veni moko ya papa na biso Rigo azaka wana comme ne bam ba sauter ba veni ebele place mususu ba poto eza wa olebatia bazo senga ngo mbongo mais or ko courant yo balbaki ba ko senga mutu mbongo te comment expliquer ba comme ko monnayer pour nos oies il faut payer ça pour bâtir au moins boîtier $100 $200 $50 or que ça qui gratuit parce que tant que tu as une réunion Snell Azalaki Shanghai Electric balobi que bazaka kana bako expérimenter deux quartiers deux communes ngalema plus moi monga fula moke biso comme toi qui na 32e pression les cas qui bae gotia biso tolobi bon eza lutendele mobile grande surprise na mboka na biso comme bat bazo sala a pe ba chômeur bazé belé mutu azo sala lingi kanyaka yepsanga or kawa bazo tiango pona eza courant pamba te eza prépayé bat bako futa eza ka pona mafuta te donc ngana za mécontent que ngana zo courant mutu a Saint-Maurice azuite naza mécontent mutu ambassadeur azu courant te naza mécontent mutu ma sœur azuite naza mécontent mutu ya ngombi mambotu bazu courant te naza très mécontent. Ok, merci beaucoup Papa Alain. Et maintenant, tout le nom le non, bah école à l'État, exact, l'école exact, hôpital à l'État, exact. Et puis université bah parce que bah privé quand il y a Mickey. Voilà. Et maintenant là déjà qui est là si ils sont maintenant bana ba kenda classe ndengeni. Voilà, c'est question moko très bien à sepeli. Bana ba ko kende classe ndengeni. Yo moni bat bazo vivre on a informel. Ni ça les athées. Ba papa va souffrir, ba maman va souffrir. Mais ceux qui école à l'été à la kabaloba qui gratuité, ba fouti pe ba professeur na ba maître bien et l'inga qui peut soulager que ba tout alphabet et longwa. Bana baza ko kende ba parents bazo teka ba ndunda baza ko débrouiller yango nde baza ko sunga moi bana na bango. Na ba école privée. Ah, école privée, na cité peu comme école privée, te pour sa publicité de bango. Voilà. Oui. D'abord, baza très cher, il faut bailler bien. Il faut l'État à mettre à cette que malgré toi na périphérique, tozo kene na voie ya développement, l'école privée ba kiti sa prix ya talo ya classe. Pona bana nyonso tout batanga. Voilà la difficulté en Guadeloupe. Ok, maintenant côté sécurité. Exactement. Pour la sécurité, Bohémie en général, Kinshasa, Oezana, 9965 km². Biso tolobi que biso de tozali place Oyo, histoire et banda qui première route du Congo et banda qui na vivité l'équipe. Na sécurité, pour la sécurité, ezalate parce que la constaté ezana ba oyo pe baza sérieux baza mingawa ezana bano bayoka ka pe ba parenté o baza mais o insécurité mingi neti ya kati o tomona na télévision bakati bato ba machete ba boto libwe en tout cas na côté li bango te za moi soki sur 10 tokolo ba 2 les demi-ne bazo sala ba insécurité. Donc, le bakoto déjà, donc sécurité à la vie. Oui, sécurité. Bureau à la police, peut tout près. Bon, bureau à la police, Ezali na côté armée du Sali, place na Ipsaïdine. Place armée du Sali, bureau à la police, Ezaguna, Ezamo à distance quand même par rapport à Awa. Bon, ce qui problème à la minute, donc il faut qu'on déplace, batbazo moto, balanda armée du Sali. Or, il faut général Kilimba Limba, à ça la politique. Oh, il y a sécurité, bakiti sur le terrain. Net bino. Pourquoi on a respecté les journalistes? Parce que les journalistes, même Henri Stalé, Azaki journaliste. Il y a des gens qui découvrir tout le Congo, hein, presque dans 1800 ans. À MC Léopold II. Les journalistes, journalistes d'investigation, bozo qui t'a sur le terrain, bino bozo mon. Bon, mon difficulté à ou tambu dit qu'il y a une moto, zomo na que zélo nan ba combien à terre. Voilà d'abord, merci pour les journalistes Bokiti. Pour na bon monde. Alors, comme il tourne à général, Asuka kaka na boulevard kuna te balingwala te akita awa asa le loko babengi étude ya faisabilité aya kokutana na biso toyebise ba point chaud on l'a dit bien parce que awa kolongwa a place na zao ti okoma na indetro ça peut problème on case batake bino la police ezali
Est-ce que la police est en mituka? Et puis si bango. Est-ce que ba konzi na mbongo toza nango ba tongi ba policier ba bureau ya propre? Il faut pas tongi la ba policier ba bureau ya propre na ba périphérique net na biso ba pesa bango pe mituka net bango bazo sala ba sala ka ba ronde ou ba moto. Et ça c'est slogan au Vaniga na Gombe. Oh non, chez nous ici moni botala ba dotation à la police. Mais la ba mituka la police on les a dotation ya Gombe ou ezali partout pour na 24 communes à Kinshasa. Et maintenant est-ce que AWP te dit que ba pigeon voyageur ngana benga ba pigeon voyageur ba yaka tout près ya ba maponami et puis ceux qui ba voter bon kaka pour ba Pimbwe, ba députés nationaux, ba députés provinciaux, est-ce que AWP na lutendele ba député babima eza somme ngape mudna lo bana bino na tiaki libaya mais limbisa na koyebisa ka di likambote parce que ngana kolo lutendele na ebité molobeli azanan soko monike na chaque parce que kala mundela salabu soko zali molobeli et non ozala juisseur ya kwa ko pesa ka mbongo ba mama ba 10 000 ba maputa et après okimi wa bango après l'élection ngayo naza ba député national bazaki soki 100 millions bazaki ba député provincial ba conseiller wa bango ngamoko na ki candidat malheureux pona nini Congo pona ekende kitoko na démocratie batika injustice sociale wana mutu aza molobeli ya quartier na ye ya commune na ye parce que ngana ki provincial na pesi bino donc na provincial na provincial parce que ngana ko bunda po nini makambo kaka ya monga fula ena ba difficulté belé oui bakanda ba ke belé mais biso za na monga fula 2 secteur bakanda ba ke belé bon yo moko comprendre ndenge ekendaki ndenge je ba député moko ba yete ba ye na mbongo bana pe lutende la sepele ba mama bana ba lebi ça va biso to ko li mbongo mais to ko voter binote or c'est que ça pour ma confiance parti politique il faut ça la ka choix ya ko vanda te que ozu mwana kazi te kita na terrain fouiller zwa o ba bengi molobeli valable ou à défendre quartier naé et à défendre peu parti. Voilà, c'est tout ça va bien quand les Arabiens mingi pe tout le monde appelle un pays mouchouchou. En tout cas, bloco les Arabiens côté vraiment ne si ceux qui ont excellence ba bourgmestre moi côté pena o ya yebi commune aye bien et là tout le monde a bon tout le monde a bourgmestre exemple bourgmestre peut-être il y a mon foula mais mon avant na na tamsusu kasavubu. Aza vraiment na maîtrise ya commune a été placé à Sala et puis bourgmestre il y a peut-être il y a Kimbonte aza mon limité aza na maîtrise ya ba commune wana te alors ce qui pena ba osa ba biloko wana ko za pena mala mingi très bien monsieur le journaliste OK ko tout ndenge o balobaka d'abord comprendre tout ça dans nzela donc tout ça balabala et puis voilà na kanisa sengo na biso ezali bourgmestre monga fula oyo papa Lumbo depuis azwa ki bourgmestre na ye limbisanga ye moko ayebi to chauffaye aya une fois akutana ba chef na biso ya quartier mama Jackie ba chef serré ba chef ya localité nyonso tout na place moko ba bengi matelo kuna ba bengi ba notable nyonso alobi aye pona kopesa biso eloko ba bengi nini vision na ye lolenge nini parce que tabano make akotambusa commune to sepela gimi mais to tunake mituna ebele dato ayawa ezaki na 2022 na mars ti lelo aya lisusu te donc depuis 2022 na mars, mars 2022 ti lelo 2024 ah ti lelo to appelle déjà na mois d'août voilà avec tous mes respects tokoki kolobate peut-être aza compétent ou incompétent mais problème ezali bazok bango bakanisa ke soka tangi mingi na ita bat batangi te ngana licencié na histoire et puis na droit mais na vandiawa ba licencié baza mingi ba juriste baza mingi ba avocat pe baza mingi ba enseignant baza mingi ba généraux pe voisin nga pe généraux ba généraux pe bazali ba to nganga maele pe baza mingi mais biso to préféra ko le bana lingala poni pona mboka na biso
soto bandika ko continuer na français bato bako comprendre te bourgmestre moko te oyo anyata wasala ba démarche ya courant na mai sauf biso ba notable donc bango pena bourgmestre moko te sauf biso ba notable o pe aza notable aza na bureau na yenda la dossier makasi soki yete bonjour papa bonjour papa comment même makamba balabala ozomona wana même makamba courant yenda bandaki bena makambo wana ti lelo boko mapena lutili kiboy oui ok penza donc commentaire tezande ye voilà alembolongo c'est-à-dire banota yo moko bato bavandi awa l'état pesi biso mbongo te bezaki zamba banotal batongi siko mboka ndenge fungwami yo moko tala yo za journaliste ya investigation eza malamu to mona quand même ba porta courir c'est bien eza malamu hein oui soki biso to tiaka pression na président Félix te tonga to zonzelo bazo sala te à 63 km 63 km donc ekobanda mbudi donc ebandi na mitende baza koyabo il faut comme ça et puis bimati aéroport ya nano ezali bourgmestre te bourgmestre ya monga fulo yo ato tuni ba papa to yo tuni ba ko biso que tout le monde a été c'était un aventurier donc tout le monde balo yo botia voilà ko tala bongi sa excellence mais oui excellence hein ah bon limbisanga limbisanga mais normalement voilà na so ba itando ike voilà ye kaka mbala moko onga na mona na ko selete likamo yango ngande mutu na sala modération na ba notable tout ayebi et puis na yebi c'est que to sali démarche na ministère ya infrastructure le 17 otindi ba mama na biso pona ba ke no mona ministre infrastructure o azali siko ministre a tout mes respects ministre Gizaro na comment sepela comme goya akima ba mama ya Lutendele. Deuxième tour, tu peux promesse que ma maman na biso ba ko sala marche. Lutendele ti mbudi ba sali marche ba tumbi ba pune. Bango moko ba bengi ba kanga ba maman. Biso peut oui, bien sûr. Alors bourgmestre oyo nini ya ko pesa loi, ono trouver de foot pour di bato batumba. Mais le long zela ngo ko tumba pine na ko tia makelele président république ayoki bazo sala 63 km. Ce qui biso population to mise en charge té. En tout cas, nous avons un wapi bourgmestre. Ba dossier za insécurité. Problème yo moko yebi ya na bombi yo moko yebi. Problème foncier. Bat bazo kufa awa. Wapi bourgmestre. Wapi la police oya bango pona ko tia ordre. Tout zéro. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut ba parti politique ba lignaka ba oyo ba yebi commune ba yebi pe baza ba lobeli pona bimanani bourgmestre voilà bourgmestre na biso tant aux agions na soit disant le bi avant na monga fula parce que ah monga fula deux monga fula mais to vérifier ta koyeba si c'est vrai bon ya avant na monga fula pourquoi atambola raté pourquoi zoki ma population est-ce que bino ba journaliste bo kimbiso toujours solo la mamboka na biso ce que zo simbaté il faut qu'on le vérité. Comme ça, bah, quand ça nini, bah bongisa. Tala mai. Yo sala ngapi na pasi. Yeb sanga mai ezate. Na sola mukina papa mboti. Mai ezate. Papa. Boni. Pasi papa. Kombo nani papa? Kombo nanga papa aimé. Papa aimé. OK otoka mai oti wapi? Nako toka na fourrage ya pa famille. Eza nango ofele to ofele te bidon moko 300 francs. Donc bidon moko 300 francs. 300. Donc toujours moi d'ailleurs 3 bidons à 900 francs. Bon ba wala mike wana. Bon yoso bo ça était 300 francs. Ah. Donc le tendele awa mai vraiment passe. Passe la passe. Le roi nanda kuna ngai pona ça la mai faut 3000 francs 10 bidons chaque jour. Chaque jour 3000 francs. Pona zana ba bébé mi balé. Ah. Donc 3000 francs chaque jour. Ceux qui te gèrent pendant un mois, à zopé c'est un peu déjà déjà 9000. Monter mon belé. Alors les lots na mboka biso ko tebi koto kanyaka oyo lebi na mba fe na ngala kikuti Jésus vraiment zo simbaté na mboka biso Congo surtout babloka boy. Lutendele toza na capitale. Na Kinshasa. Alors il faut kozana mutema ya mawa. Là où que vous êtes,
c'est nde batia bino boza la place wana. En tout cas to sengi pena na ba konzi ya régie des eaux koto ya SNEL kuto so moi déjà moi c'est bon. Donc mais ba konzi ya régie des eaux en tout cas bota la kaya ba habitant na bino ya Lutendele pasi na bana ya 10 ans na bana mikie bazoke ne kotoka ka mai. Et bon à part ba forage wana soki ba forage na awa boza na combien de forage? Awa toza et comment ba 10 10 écomaté. 10 écomaté hein. Nous avons 4. Donc 4 forages. Et maintenant ils allaient ba air ba 4 ngona air oyo banda il est marrant. On lokwa na minute na oti na forage ya Bamba, n'espace Bamba. Mai sili. Mai sili. Ndio mona yako luka koto et papa famille. Donc papa famille pe kuna soki mai vidé na parler matro. Papa na ngai soko ke na nkelo. Na source place tozwaka. Lobi na butu babuki tiyo. Balongoli tiyo. Moya ko zwa mai. Wala bana balongoli tiyo. Bon, yo bika ba jeune ya désordre. Puis mai yango soko zo mona ngo papa passe. Passe na passe mai zo bi manase ya mabele. Da wapi no gunzami bani kotoka mai. Et puis boche bassin bozo tchango ndambu na kopo. Bosa batu. Parce que mai ba mai forage yango yo bomela yo pour sela pe misala. Bon forage to mela que puis to sela ngo pe ka misala. Moi boyo karamo ba nungu te na libomo. Oui, ça purifie des alliés. Patara ngo ba kisi. Oui, ya bien ya papa na kei même mususu na okapenda boy rui, sur la zé ya mbisi. Okoka pe komela te. Mais ezana bato bino bo votaki awa ba député provinciaux ba saka. Bolandaka nakolo ba bolandaka ba maputa, bolandaka ba saki ya loso, ba nini pardon, ba sakomba loso. Ba biloko mwa mike moni lelo ba kei ba tiki bino na pasi. Okoki ko ba nini bino ba difficulté ngo. Ba biloko wana epesi biso ka maele. Mbala sima to ndi masubu zo ba wana te. Epe ko senga ke na mabele na biso fo député bimana mabele na biso mo. Beti ba papa le fallait pena bozala. Papa la za mo lobeli na bino. Fallait vraiment ko tie pena liboso pena kenda lobela. Za ki pena tricage papa na ngai. Tricage za makati. Wa papa sengela ki aza. Merci papa wela pona mai soko bakanyango ekozabina pasi eko sunga pomate. Papa là to zongi susu na ngambu na yo taki historien ya Lutendele. Bon ko to ndembo. Tamo pe ala mo ba dimanche ba week-end. OK. Ba terrain d'abord ba terrain exacté. Ba terrain football ré. Terrain football à part na armée du salut et puis na Kimbangi soit les privé. Mais terrain que ndenge ezali atona lobino ba conflit foncier soki l'état fungola rapé angaka le kamboza koteka il faut botika mais soki ba ministre oyo ya habitat oyo à titre foncier et environnement bazaka ou cadastre pardon cadastre alukaka ko s'ingérer pe pona ba autochtone ba ki ko kata koteka batika esika ndembo batikite tout vendu. Donc to ba na Lutendele équipe ezali na sima nanga équipe nga moko na zape sportif. OK. Club nanga au moins na Kalaming tena na club moko karaté bana ko laksa bino ko filmer basé belé. Football bana mafuta bana ambassadeur bana ngombi bana tout l'équipe ya football ezali partout. Mais place à s'entraîner exacté. Alors ministère ya sport au bas le ministère de sport bazakotia il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ministre wana na ebité yebatia yepona asigner papier vana na bureau 24 communes na ba périphérique nde ba bimisaka ba meilleurs joueurs. Ba meilleurs joueurs bako utana kati ya commune ya Gombete, commune ya Kitambote, bazako utana ba Malueka, ba Ndili, ba Kimbanseke, c'est ça la politique ya kokita vers l'équipe ya mike ona pona déjà ba pépinière. Awa Teresa te Wenzepe ezate. Batu bana poste ya football, ngape nazali grand sportif, ba talo ba pesinga invitation. Championnat oyo za député à Outi Kaluka. Asali oyaye moi championnat et aussi là le 1er septembre. Mais tant que président Banota ba outi pe invitation mon. Nga pona soutenir kaka bana Lutendele. Nga na consommer nini kaka Lutendele parce que awande et pesingai vie. Vie na sens que nazaki locataire na Ngaliema na komi propriétaire wapi na Lutendele de 1994 jusqu'à ce jour. 2024.
On l'a dit bien, hein? Donc, na la que ceux qui baillent politique, ceux qui battent la vision, il y a qu'on soutenir, bah comme mon avis, so équipe ezali, to ko komisa bango. To bitala l'équipe ya secteur yango, équipe ya ambassadeur yango, ya bonaboué, comme ça il va soutenir parce que jeunesse il faut ça sport, hein? Jeunesse lobi to na posa ba tala na géo na France, na lelaki na ndako. C'est la honte la plus totale depuis Mokili Banda. Judoka moko, boxeur, mouton natation, bengi piscine olympique à habiter, mais t'as la sonne aussi. Pour vous dire que la politique sportive est athée. Au lieu de professionnel, n'a que Japon pour le sport à l'époque, n'a que Afrique du Sud pour le sport. Grâce à nani na Mundabi, Oyazaki, DG ya Grand Hôtel le commis Pullman. Yéna qui moi sponsor. Oh, comme na ça la chef de département quelque part. Ben invitation zo uta abi oh yo pratique na représentant Congo 3 fois. C'est malheureux. C'est très malheureux. Donc na kosenga na bino vraiment awa ba joueur bazali. Terrain football ezala raté. Wenze pe ezate. Wenze ba mama basala wenzawa ezate. Et puis t'as la plus grave s'il vous plaît. Congo kozala maudit génération à génération. Bazako o ba bengi ko blasphème, c'est-à-dire bazako buka ba cimetière. Cimetière à Kintuka. Bamboka tout au Kenya ba paya. Soko surtout na Israël. Soko buki kaka tombo. Nanti ba kwa exécuter peine capitale. Mais sauf na Kinshasa ba respectaka o ba bengi ba morte ba cimetière te. Mais balingi ba tonga siko wenze likolo. Ba place c'est belewa. Deba zo sala 63 donc toloba na Kintuka wana automoni wana bazo deba zo linga babu Kongo batia ba wenze wana batia wenze wana voilà siko référence mama nanga akufi noko nanga akufi na kokende wapi mais est-ce que ba place ezali ngo ba place ezali ti bangombi so botambo na kolakisa bino ba place ezali l'état pourquoi congolais bakende kundaye libulu na $1500 pourquoi et puis on le dit que de père et de mère et abisso. Moutouazana bomoibo est incapable ya kolia, incapable à kosomba comme ça 300 francs somba mai. Mais nous sommes koufi. Mais badinga mabele comme ça mabele abisso 2 345 et 10 km². Normalement l'état sokaza l'état à Mawa, alinga kitsana no prix à bilokwana. Donc mabulu faut bateka ngo na ba riche $100. Na ba pauvre $20 komata. Commerce community bato ba détourner bongo ko sala ka ba métropole partout. Wana wezani. Donc voilà difficulté pe mususu yangwana. Awa zando ezate, mai eau potable no moni ezate, ata mobimi kuna ezate. Mais population zoya. Tala courrier population zoya. Donc tozo senga que ba o baza ba konzi ba profiter na histoire autopécie parce que nous tendez les alaki au deuxième ville il y a Léopoldville. Léopoldville est ligne coloniale à l'époque coloniale ezui Bandundu ezui Congo central et ezui Kinshasa yangonde yaki Léopoldville. Mais administrateur général à l'époque monsieur Van der Broek abanda ko vandawa soko mati na ekoma sikoyo kimbangis na likolo na kuno komona ba ruine tout a umbe na nzete moko esali kutu ba siècle esali ba siècle donc lutendele première route ya Congo mobimba ndenge ba belge ba trasango na 1885 première route et outi vivi na Matadi na Congo central et bimi ndeboy awa to ezaki Congo central à l'époque coloniale. Yango ndeza deuxième district. Nous surtout monde a fou les aki à l'époque coloniale les aki nini deuxième district. Awa ezaki Congo central. So tali même go kende ba monga fou. Awa ezaki dans le Congo central. OK. Merci bien. Là c'était maître Alain. Donc moko ba présent ba notable. On a l'utendele précisément dans la commune à Mongafula, donc Mongafula 2, parce que Mongafula est très vaste. Mais il n'y a pas si peu de que Mai, Bossana, Wenze, Bossana, mais quand l'État awa ezati. Et ça, pas si peu de
Solo oyo tozimo moke ndenge mettre là to expliquer biso tozoko taper na carte total pe ba mikanda ou bina parce que ne ba bino biso toza liste likola liste TVza radio te ba poto oyo ndenge yelaki total ba démarche ba na ko sala et après to ko zaper moi temps ya ko tambola pe total pe lutendele ko zaper na malamu restez toujours branchés surtout juste après merci. Donc voilà tu as ce qu'on a na résidence ya Maître Alain, alors nous avons tout bêté biso et solo di banda vraiment tenir sur l'info. Alors nous avons qui est bon par écrit de moni bon courant et koti et banjela pe ba komiko sala. Alors nous avons kaka lisu likola lisu TVza radio te amikana côté sa biso ba mikanda mikemike maloba umboka ya Maître Alain. Merci papa journaliste. Oyezali balobi pièce contre pièce, vérité angol. Parce que mutu muso kwa ko loba oye mutasaki démarche batie courant changa électrique aye unzela tolele la bakonzi toyebisa bango depuis président Kassavou Mobutu président Kabila baleki grâce to chauffeur président Fati yango toko kende na bureau na au mémorandum na mémorandum toloba nyonso manque de courant l'insécurité pas de l'eau potable tout ezawa onde totinda na Sénat tango président Bati Azaladi, ba Kester Mambutu, on va démarche, parce que moi on a fondé, on ezaki pe OVD. Pour la toute première fois, OVD ayeba Mbudi ti Lutendele. Ba eba kite que la première route du Congo, on a le banon Staley Aleka. Parce que ba sala nzelo de 1879-1880, 2 ans jusqu'à 1881, 16 ans. Exportateur, explorateur, qui en a missionnaire. On a donc, batu ba bongo les histoires. Il n'y a pas des historiens, il y a des historiens, mais balingi koyo kabangote. Yoza la politicien, il faut que tout na histoire. Bino bo kotiawa, boyo ko tout na banane. Beaucoup inde na place batu ba yebi histoire ya moi muke ya lutendele nde to vande. Nena limboli bino. Yo ko tonga Kongo te na lokuta o yebi te o konoko saba. Oyo, ce que moni changa électrique parce que qui pression depuis 2020, 2014. Yango c'est la repère biso ba correspond commis to chauffeur après si vous la calme. To lobi bo pesa biso et fils que nan moi ligne moko ba bibo zela. To zeli pe pour. Mais dommage. On les bâtir partout. Ah wakaka na mafuta nazali na quartier na. Ba sauter ba place et lutendele ezali Maya Boy ti au revoir Kinshasa. Faut bâtir courant parce que va bien une poche noire. Donc on va poche noire. Nous tendez là qui 32e poche noire. Na effort auto chauffeur qui snell va mikanda ngoyo depuis 2018, 19, 20 ti toyoko zo moi respiration na projet à Shanghai électrique bozo mona. Moutako sabinote. Député mon côté a sali démarche pour na courant kota. Nanze. Mon côté batuyo pesa na se awa batuyo amai tozo zelaka to chauffer le sous régie des eaux zo zelani parce que c'est les japots l'eau c'est la vie l'eau c'est la vie azo zelani école l'état gratuité zawate ba université zate école primaire pe zate zande zate hôpital les apete morgue ba ezala c'est courant batenga lobi morgue ba kotani bokenda bomona mutu mususu asipoli akangi kutunzela alingati ya mort ezalaka est-ce que mort va tanga na katikati ya ba il faut botta la permo comme ça boyem sa bakonzi mort va tia kango place o eza approprié c'est pas que mutu akangi nzela donc bato bazo kanga nzela parce que yo moko ba autochtone musa nango koteka sans toutefois kotika moi espace voilà okay. Donc na remercier bino tous les journalistes surtout beaucoup biso ba congolais tozana ingratitude normalement grâce na bino nde tozozo ba konzi bazo mona biso bouti musika moto tala kanzela asable kokoya okokozo accident mais bouti musika boyetia on intérêt na on intérêt population intérêt na bino te intérêt population il faut nzamba battre la bino il faut nzambe a sunga chaîne oyo lelo na leki. Il faut que les Congolais partout bazali la reconnaissance de journalistes tout ya Congo même ya monde parce que les journalistes bazali ko fuiter d'informations pour na oyeba o eza vérité Congo mobimbe kolanda pourquoi pas mokilipe ya ba paya pe balanda bayeba ke na lutendele eza na maite na lutendele eza na maite
mais c'est malheureux. Deuxième, Congo deuxième dans le monde, pour la débit, cinquième pour la longueur. Mais, Régie de soi, ça. Déjà, Régie de soi, pas l'ongolaye. Parce que nous avons une pression, il y a Snell, il y a un pas l'ongolaye. À Banginda, c'est là. Tout une solution. Bon, l'ongolaye, il y a Régie de soi. Parce que la maladie hydrique, c'est belé, il y a un peu. Vous avez un peu de bon maillot, ma belle autre zone. Surtout, il y a un forage bâti. Est-ce que le ministère de la Santé a contrôlé le maillot bâti? Ça veut dire que bino ba journaliste boté ya bango. Bino de bobonga ba bourgmestre ba député même parce que bokita sur le terrain. Faut pas qu'on soit moutavane na ndako kaka ayebi réalité té. Akiti sur le terrain té. Si quoi ça le bon nom, je connais le Congo. C'est malheureux. OK. Merci beaucoup. OK, merci bien. Là c'était maître Yazabongo présent ya ba notable. Ah wana lutendele alors bon bon a outi ko expliquer biso vraiment lutendele abeti pina masole belé et bino moko bolandi yango alors toujours le masco en résidence naé to meka nkepe ko tambola to la sabino pe quelques quartiers et puis bon on a pe ba mayango et ndenge ba to kila yango et puis ba difficulté bazaza nango vraiment en tout cas ils a passé faut que ça la namite maya mawa et vous avez na malami merci beaucoup oyo biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini. Voilà, cher internet chaîne YouTube ya biso podcast et bon moni kaka ndenge maître Alain Outibongo ko expliquer passe pena ya mai courant déjà kitoko dans les bons et maintenant place au nazali awa nazokota sko isiko wapi forage ezali bate kaka mai bateka ba mai nde azomona ndeko josoko zulanga basala mo tableau bidon ya 25 litres tozomona ngona 250 francs et puis cantine 15 litres za bon na 150 francs et bidon de 5 litres 50 francs. Alors soki babiloka boye forage mai zobimate passe et puis tu bimboka so kongone zo tambola lelo babiloka boye en tout cas soni vraiment on a kota sko na kati na sola bongo na responsable. Il y a forage et qu'on s'appelle malami est-ce que ça agent régie des eaux Tony d'ailleurs nous kaka TV za radio té voilà naza ce qu'on a kati awa to moni pena forage na solana papa et vous appelle malamu mingi to moni même bana pe ba ko pe toka mai mais moi na interviewé bana mike ezate voilà tout ce monde papa ça to banana ko swalo na mai oyo kumelango buka ngo guni to melakango mayo ya bien to melakango mais ba misusu ba forage misusu ekangami pona nini solo eza vraiment nausée okokate même sokoli yango bilamba ekozala bien te donc soki azala ke no député moko boye bao ba miyebi to vota bango awa me bakimi biso mais honorable na biso o to chaki mutema ke no elikia na ye po asala biso obiso nyonso lingi vraiment papa Lembolongo be carte ye siko nini kaka ezanga ki ba voix ou bien nini na amour na ye mutako sala biso biloko aboye même total aboye ba ya bango moko leta zo chamai bakundela biso batio ezotika muketo banda ochelango to kundoli biloko wanyoso po balambelango batio ya bato batio ya régie des eaux batia batio mais ba pompirin et lokote do bachango ka ya pamba kaka boye ondire ki ndoki moko baya bacha freinage moko boye po biso to gagner loko wana te mais tozo bunda tana neti papa familia bozo mona bino moko tala. Il peut papa famille wa tani no za sala na gouvernement asala na gouvernement te individu kaka mwana mboka kaka asali bon pona ko sunga kaka pepe asunga biso asali pona ko sunga biso yango wana nde mais bango moko baza wapi bayaki wa propagande moi 10 000 akoya nango abundisi bato tande si pasa boy mwana mukebo ya bino okombe mango alors ta place wana. Ok, oui, continue. Ok. Nde mutu aboye soki azalaki toki o mibale misato Lembolongo papa famille nani lisusu lutendele eza munene
total ambassadeur mafuta et village combien de 4 forages ya pamba donc il y a bien de yangoyo il y a pas famille siko to sala nini po 4 wana ta esunga biso to sala nini po koma malamu lelo yo to banda komela biloko wana ba source na biso soki toke di kota source ba malade otala boye na kati magorodo oui magorodo belé magorodo ezebele mandala la ba finika ba mama ko bunda po a gagner bidon to de bidon vraiment matata yango wana tozo l'état aza wapi abosani quartier lutendele. Merci beaucoup. Est-ce que nako sur la pena papa famille responsable ya forage ndé kaka papa sage que kebiso azana asala na gouvernement te mwana mboka kaka na souci oyo aza nango koleka kutu na bakonzi ya régie des eaux basali eloko oyo batu bazomela bazosokola alors basa pena batu moko ya kotia pena liboso ya kotia maboko parce que eza soni vraiment biloka boye eza soni ba biloka boye normalement ba forage faut zalaka na ba fin fond na capital te ko zala ba capital te capital peno ke peno fongo pena mai pas quand vous pena au laver au bailler ba sel on peut d'amjang car ndenge zala kitoko na solana papa famille vous appena malaming mbote chef mbote papa netinga na benga bena patron. Oui, merci beaucoup. OK. Likanisi ezwaki ondenge nini ya ko sala forage panayo. Merci pour na motuna. Je pense que ngana uta et pas mususu. Na somba na lutende na 2018 na kota na 2018 mais tant on a ye ezaki na voisin na ngaza pembeni awa azaki na forage ya kala o ba benga foko nde tindanga na nkena longwe pa na utipo pa na utaka on ezaki kureza laki mai ezaki meloko na tongaki ne tinda kuboye na lupangu na mona ke semie na ya kotia lokate a obebsila nganda nde tant to fandi et pas ba voisin na ngaya aboye forage na wana foko et baby et vraiment ça inga passe na zaki obligé so na ke musala na ke na mutuka na ngai na tokela mai côté na ke musala parce que mai ezaki te ba msuba zo ke soki na forage nani sous c'est pas ba ma sœur ba msusu soki na nyombi ezaki même terrible même convenancer ba na base ko violer bango parce que ils étaient obligés à bima na 4h du matin pour d'être aussi accompagnés na mobile na ye ou bien en groupe wande ezaki bango malamu mais nga siko lokolo ezaki ke madame na bana bazobima na tongo ba ke classe donc j'étais obligé que na luka na ndenga mutoki na nde to bomba maka nde na yaka ko luka entreprise moko ya ba malien nde na ko sa publicité na ngote nde ba yaka ko saila ngai forage libulu lango à peu près combien de mètres libulu ezali 35 mètres nde na 35 mètres wande ba yaki ko mona libanga tamba zo kitande ba pasoli ba bimisi mai na ndenge batu nyonto basepelaka mai na bango akomela baya kozwe pai na ngai. OK. Donc osalaki yango proprement pona ndako na moko risque ndenge ba mama bazokende bongo na 4 bazo violer bango et puis na ndako tout consort là aki ko tala pe lisusu quartier au Vandi bande ko bazo souffrir na mai et yango obiki no ofongoli porte ba kotaka na bango batokaka mais ba pesaka moi ni fils que surtout si gonde banda ko rekoti pas même un mois mais tozalaki na problème tozo ça la groupe on net naza bonal tende fona longo somba carburant tina pompage donc na banda ko somba 25 litres na transport na nga aller retour il faut ça nga peu pourtant na OK na ba bidon na ozon il faut na ça la peu près dépense à 120 000 francs congolais wana mukolo moko na moto na bimi na ke pompa ko somba carburant so na somba à 120 000 donc il faut ça nga peu près 3-4 jours pour ici là bon ezalika ko obligé ndé banda ba télévision courant ndé siko ndé kamwa muke ça va. OK, merci bien. Maintenant il faut ma air nini et puis au kangango air nini. Si on le voit tous en saison sèche, vraiment nous sommes dérangés. À partir de 5h du matin, babandi de akotokena, kobeta de portail. Si on le voit les aké, okoko kangela batu mutema te il faut la muka. O banda ko pesa bango mai. Pour ça on peut ba comme lieu ebelé na porte. On s'en sortir parce que on a obligé mutunyo on à la satisfaire à la servir. Mais de senga ka ba député na biso ya Lukunga. Pe na koyi ko tanga ba kombo te po ko koma ko polémique baza kuna na parlement
balekaka awa bato na bango mpe baleka batala ndeni bakokaka korenforce mpo na biso mais mutu nde tozalaki mpenza kotia motema mpo azalaki pembeni na biso ezalaki papa ale mbolongo alors ye nde tozali na ye pembeni alors ke bazalaki kokase ye tout ça tozalaki kovote ye te mais oyo tovota mibale baza na parlement oyo ezalaki abima na lukunga ayebi mpe ngai mais batikala kozonga te obie tomona délégation na bango keno papa tia tobakisela yo sitere nosengi ya 5 kuna aloba ata 5 bokoki te bopesa nga ata 2500 natikala komona ngo te batikala mpe kosunga nga ata na eloko moko te tozobunda kaka bongo na population merci toloba basiterne oyo eza insuffisant eza insuffisant parce que toza na besoin ya mingi soki naza na mettons 5000 litres ekosunga nga pour que banda tongo ti pokwa na servir bato mai ekokoma nga siko devoir na butu na tondisi na tongo mpe na servir population mais sikoyo lokola naza kaka neti sikoyo nakoma osalela kaka 1000 litres oyo wana bomoni wana nauti osomba ngo na koluka yanga moko nde 5000 litres nde sikoyo omoni na malembe na ngai nazosala béton ou bien nani tank nango pona matsango likolo wana ba mbongo na yo mbongo nga moko mutu mo te na sengi mutu te ke o ya gouvernement moko kaka nga moko na ndenge nazwaka makanisi ya kosala forage nde pe na sala kipo forage wana eliaki nga mbongo ebele moi pe na lobango na ezate voilà là c'était papa famille wa sala bongo forage et au babi keno za kitoko mai nango za purifiant en tout cas soko meliango aux ala vraiment ba filtre za wana boko baluka bino mo boko mona et wa ngeza ba filtre puis 35 mètres soki eza mutu aza na lutendele amelaka mai ayokaka mai ya kitoko boyebise kaka ke mai oyo bomelaka epai nani babaka papa famille so bazwi epai mosusu bakoyeba kaka ke ya papa famille kombo papa famille ya rapport ani koma papa famille kombo na ngai papa famille ezali nekwa prénom kombo na ngai eza ya mboka ezali famille Dieto. to bapapa oza pena moyambi banakala nga ulia pe bakopesanga pe shambara nga nazala nga shambo nalala nga yawa alors que prénom n'a de famille mais mon nom propre c'est famille Dieto comme en famille pour ce nom Dieto prénom famille merci beaucoup bina pe bolinga pe bakombo na bino comme pe ba famille ba député oyo ba surtout ba député provinciaux bolinga ba comme no pesa la pe famille et voilà et to quitter ce ko awa to ki nesko wapi na source sika pe bomona mai pena ndenge zali bazo to kango na passe puis na salité comme là on kutu na somme mais yango bato bazo mela yango bazo la mela biloko et bongo bana ba bébé a hôpital l'état kutu ezate bokende wapi participement toujours l'issue de l'issue TV Radio T. Merci. Voilà quand on babino donc journaliste étant à quitter le terrain moi ben information mike peut toujours sur place sur le terrain ils arapena mala mingi et bozo mona bongo derrière moi et immeuble là bozo mona bongo ya ils ont une couleur blanche ou tu vois Robin on le voit mire à pembe ils ont donc place on a terminé ils ont avenue Abima bongo tina coin place biso toujours bima toujours ngato ken avenue Kasongo Abima pena tina coin et un individu aye atongi na kuna katikati ya avenue akangi même balabala et puis na kango fallait zalaka que non ya kolala to ya kosala mo mususu mais esuki bongo te aye ko tango morgue normalement ezalaka esika moko na batu te de kotala vraiment pemeni ya batu ezalaka penate eza morgue et puis na bantenne ya ba réseau et koki kozala esika o batu bazate tokende même na ba pays étranger tout le monde a antenne on a ba réseau le quoi ndesi biso a ba réseau na biso na ko sa publicité et ba réseau to ça la bongo ba appel et ba to ça ba sim to ça na ba téléphone na biso ba antenne nango normalement ezalaka musika parce que ba rayon na tango zo beta batu na nzoto ezalaka mabe surtout moi ça zemi ezalaka pena malamu mingi te ba antenne ya ba réseau et ko kozala esika mona batu te même pena ba morgue tala biloko boye et alors ceux qui corps et koti et poli solo wala tango zo panza na quartier ezo pesa susu maladi pour que mutu mosusu alonga na ndaku ali suko kota na kachwana en tout cas eza pena bien te yesunga vraiment te en tout cas ministre de santé excellence faut que tambola ko kisala bongo ba descente ko tala ba biloko aboiza pena mabe makase pina zo beta c'était faut que tonga hôpital à monene awa na Lutendele hôpital à monene ya l'état ils appellent malom et surtout l'école parce que ba ministre même président de la République a outana ba de l'école classe études
ils sont très capital na moto. Et bana lobby ba ministre, lobby ba député, lobby ba conjaminer kaka nengeza pourquoi pas ba bongo ba son excellence président de la république lobby ils appellent malam mingi soki botel ba onka oyo ils appellent bien ko sala ngona lombango ils a malam mingi voilà tout ce qui tasko yo et siko apina la sabino mai ya succès wana kanel lo ben la bino TV za ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo. Et voilà, né albert mno kaka to kitisko a mingi pena muta ko expliquer biso et siko to zali mettre là donc to tambola na vraiment en tout cas ils ont ça la pena passi ils ont sunga vraiment mettre là maintenant to za précisément esikani awa toza na mafuta mais précisément abako benga epa ya maya papa nono awa ozomona nyombi yango kuna mai eza te courant eza te siko biso nyonso tu bato o bandako ya kito bato tu toza kose ressource mai oyo eza kutu travailler te tokoloba yango eau potable tala ba maladie hydrique bana bazozwa bapasi na libumu tala ba jeune fille okomona ke le mususu libumu ezosala epasi okanisi kindoki eza l'état. L'État a population toza deuxième pays du monde na débit pour na mai na longueur toza 5e. Régie des eaux département o babengi département régie des eaux. Est-ce que koki ko sungate déjà régie des eaux azana ba service ya o babengaka ya kokitate ya presse pona kotala monga fula mobimba. Na 21e siècle ndeko nanga grâce na bino ba journaliste mokakoswa parce que boyeko tala lo lenge congolais azo vivre na lutendele mais toza na commune na monga fula tala condition o bazakozwa mama ye plem sous 9h mais tala comme 15h ma ezo bimaka muke molo sikoyo lundi entrée scolaire bana bakozonga sikoyo il faut mokili mobimbe ko yawa bagare ko bimawa insécurité ko koma na ba rentrée scolaire nde abeneza ka yombe terrible yo moko zomona talaka place to uti likolo to ya awa tala maya mabebwe bana basukola basani basukola bilamba bisukula tala mai oyo est-ce que ezali eau potable eza passe hein passe vraiment en tout cas bakonzi basala effort batala makambo ya mai na lutendele batuyo régie des eaux déjà atia batuyo na likolo place biso tozakuna place ba cabine courant o ba ekotia mais koto mawa trop. OK merci bien na so la pena mama ndeko choso sunganga na so la pena mama zotoka na so koyeba pe erni mama yaki epi ma yango zobima ndenge nini est-ce que ba melango ba yoka ngo gunini na monoko mbote mama mbote ma mano Kelly comment nani mama Kelly waki depuis erni Kelly waki awa depuis erni ntongo kotoka mai 5h ma muke ma zobima muke moi to kota bate bele ata biloko nde tonde awa fallait mai bima ebele mais to welela ka mai fallait ba bongisela biso mai donc nenga zobima muke bongo po Vincent lutte tonde za passe eza passe makasi tala banda na bandaki bokutinga banda kala na to ka 25 litres moko kaka ba bidon o na ba cantine ze bele o ba zela ka yo 6 bidon no moko bando yaki banda na yaki ka bidon moko siko mai yango na munoko yo ka ngo gunini eza kitoko eza nango bia ko sala na yango ka pona yo ba tela bango ba pompe régie des eaux d'ailleurs c'est bon hein awa ma moko bima moi solo ko moi zeyi na biloko eza kuna na kati fo bongisa ngo na kati ba tiaka moi biloko pe po mai ezala bien hein siko na bébé no pa melaka mai oyo te to sombaka Monique eza mabe Monique eza bien te OK merci bien ne boto ka boza nango ofele to opesimbo oyo to pesa mbongo en tout cas faut que ça na souci ya batu tala place oyo nazali oyo mama abike yaki depuis 5h tika bidon na awa on est déjà 15h azoto ka malembe et puis ndeko je suis tala ba bidon za wana tala ba bidon za wana
babidon eza ebele place wana babidon eza place wana en tout cas esungi vraiment te ça pena passe et puis babitumba pe ebimaka awe et puis ndenge tozokoma bongo tozokota na rentrée scolaire kala mingi te la rentrée scolaire en tout cas et ozala yo mère osaka na kutu te eloko vraiment faut kolandela ngo et ozapena mala mingi voilà cher internet YouTube ya biso podcast en tout cas bozaki bongo ebele akolana bongo découverte na bino awa na Lutendele précisément na commune ya Mongafula 2 en tout cas bomoni ndenge population bazo souffrir kota mai ya kosaka na kutu en tout cas pas si peu mawa na habité ba député provinciaux oyo boyaki a pas voter bino ceux qui bozaka na souci ya bango et puis pas si peu mal tout moni ba poto ya courant et comme nango debi que non eza ofele batie yango na bosa mapango mais ekomi que non avant batia mapango mususu courant kotita avant batia ba poto wana il faut d'abord kopesa bango mbongo bakomi ko senga ba $200 bakomi ko senga ba $100 sokotala sikoyo mapango mususu kutu tali ba parler pena $100 wata mususu bazonga na difficulté et ba kozo ya wapi ya kotia courant mais tandis que courant na eza gratos mais bokomi senga mbongo po batia poto liboso lopango na yo faut pesa mosolo en tout cas loko yo ministre énergie faut kolandela yango vraiment non elle ba bino kaka naza na Congo central te naza pe na Bandundu ville te mais naza vraiment na capitale naza na capitale et précisément na quartier Lutendele na commune na Mongafula momo ba difficulté na bango ndi ba otiko et puis place on a telemi oyo eza siko wapi bana bazo sokola ba mama bazo sokola batamite mama bepe bazo ya kosala ba mama parce que mai ezaka mystique maïza mystique et puis bana tant ba sokola mai wana na nzoto mais infection belé ko ya en tout cas ko sungate et quant à moi na suki na apena ya pona moko lelo na remercier vraiment ndeko je suis mongoli sanzamé na sima caméra quant à moi votre âme la serviteur et Watakin 24 le lion de la presse congolaise et na remercier maître Alain et puis na papa Serge pour l'assistance en tout cas ça pena malamingi na okere pena manko pesa pena ba big salutation na mon vieux Charlie Wayungu 001 depuis Canada ya maman Coco Matatima et puis pourquoi penser à remercier donc les trio d'en faire un grand merci à vous ba confrère dans ba concert ya chaîne no bolinga makasi ya biso ya podcast en tout cas chaîne eza yanga ya yo ya biso banso ba kongomani en tout cas likam ozo le kan Lutendele awa l'état faut kolandela on soko landela ngote vous allez passer talent na succès awa na yakutu batu musuba ki depuis 5 heures bida 25 litres pour tonda il faut ça la pena ba seke la ba seke et bonjour to koti na rentrée scolaire vous allez passer pe ma yombe batebe ba kodinda ba mai et ko ça bien te bo kaliwa et puis ba hôpital pe ba morgue ezate ma tout ce qui mutu soka kufi bazozo bembe ba memi ngo na moto respect ba mort ezate respect ba mort ezate bazoke nango malema ti boke tika na morgue et bongo wonze kutu bosana bakenda kutu misika alimentation ndimi kutu ezali alimentation eza kutu bana po basaka na Nintendo pasi bakende ba ma campagne bakende bakota bakintuka kuna na osakana mais tandis que Lutendele eza esika moko ya monene place moko vaste bokoki kosala pena ba biloko bongo piscine kutu na ebité soki ezala ba piscine bango place on nyati en tout cas loko yo faut kolandela ngo merci beaucoup de ça suivant on se retrouve à la prochaine émission bye soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo